batata ba mama bandeko wa boni mbote na bino boye malamu na mayanga ni na politique nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayanga pe toleki mbala moko na mayeto kolobela na kati na mayanga ni na biso ya lelo tozo kende na kolobela maponami to ba election mpamba te boyebi ete na mokolo ya le 20 décembre 2023 ezali mokolo oyo RDC kendaki na maponami oyo ti lelo tozozela ba resultat nano bini kasi mpona rappel batata bamama bandeko depuis 1960 le 30 juin oyo mboka na biso ezwaki indépendance na nsima na yango tokweyaki na motambo ya bacoup d'état na dictature ya 32 ans ya mwana mboka CCC Kukuku Mwendo wa Zabanga Mobutu nsima na yango Mzee Laurent Désiré Kabila yaki mais pour la première fois na histoire mboka na biso tokendaki na élection démocratique na 2006 pe bona mbala ya mibale tokendaki na élection démocratique na 2011 pe bona mbala misatu tokendaki na élection na 2018 pe bona mbala ya mine touti kokende na élection na 2023 oyo tozozela ba résultat ki siko kasi batata bamama bandeko waboni na mokolo ya le 20 na le 21 ezali mokolo oyo bakongomani bakendaki mpona kopona nani ya kozala président na bango mpona 5 ans ezali koya en même temps mpona kopona banani bakozala badéputé nationaux oyo bakorepresente bango na parlement mpona 5 ans ezali koya na badéputé provinciaux ainsi de suite kasi nungunungu ezali mingi entre bakongolais misusu bazali kosepela na maponami yango to baélection oyo ya kimikadima pe bakongolais mosusu bazali kosepela na yango te alors biso lokola maison ya média mayangani na politique TV ezali musala na biso ezali devoir na biso ya kokende pembeni ya bakongolais mpe kotuna bango nini oyo ezali makanisi na bango mpona maponami oyo uti koleka nini ezali emoneli na bango mpona maponami oyo uti koleka mpe nini biso na bango tokoki kozela lokola ba résultat na mokolo ya le 31 décembre 2023 na banzi ete bososoli tozali awa na Afrique du Sud na Cape Town yango na pembeni ya ba congolais oyo bazovanda libanda oyo bino bokobenga ba diaspora précisément na Cape Town alors na ko réserver droit wana epa na bango bami présenter pe toposer bango ba question si maponami ya mboka na biso ndenge na uti koyebisa bino awa omoni navandi katikati ya bakongolais mibale oyo bazali bakongolais ya diaspora ya Afrique du Sud na loboko na ya mwasi tozali na mwana mboka komi présenter mwana mboka Pierrot Chamala na loboko na nga mobali tozali na mwana mboka Malcolm X tozali na mwana mboka Malcolm X batata bamama bandeko wabu tozali lelo entre bakongolais mibale bango bakopesa ya bango makanisi sir maponami ya mboka na biso bolimbisa biso tozali en direct ezali libanda ezali kotungisa biso bocomprendre mpona motuna ya liboso nazali kobanda na mwana mboka Malcolm mwana mboka maponami uti kosala l'impression na yo ezali malamu comme les 21, les 22, parce que tout le monde est dans le réseau des autres de l'équipe. La dernière émission, on va parler de total à comment ça n'a expérience. Élection impressionnant les amis. C'est va respecter la constitution et puis va respecter la sécurité, va respecter parce que va te donner un glissement et ce qui est élastique, mais tout le monde va respecter la sécurité. C'est pour ça la moni bande ba evidente kwa uti national moni boso ba biro mususu kwa mani
te na mokolo ya le 21 mosusu efungwamaki bato misusu bafutaki te na le 21 pour le 20 bamisusu bafutaki e oyo etindi bakongole mosusu baloba ete konteni ya bamakambo na uti koyebisa ngo na mosusu oyebi ekopesa klima ya terreur ya violence après élection eyano na yo ezali bongo ça le logo ezali oezuya comprendre pourquoi pas jouer expérience à bateau babana moi élection moi kana 2016 2011 2018 batie bango tina 2000 autre ça 2020 pour ça moi expérience wana moi bokoli wana pour élection de Canada moi normal vous avez dit et puis moi ba désordre pourquoi élection ba 2021 puis les 22 monde lelo bakadimani kamba so likabe komi lelo lobby na ba résultat mosusu pesami ya ba arrêté pesami bienté ngo ba télé ça so ba lobby kinga na gagner est apo ba la can vert est ba ondima bibi l'élection wana yango so to yebite so ki ba lobby kinga na gagner pour na ndenge lekeli 100% pas la 40% et l'équipe président qui est côté est peuple à botombo so ba limi élection na so ba tombo merci yamwa nazo ndenge mwana mboka même motuna ndenge na uti koyebisa ye bato mosusu balobi ete badiwe efungwamaki na retard bato mosusu bavotaki te bamama mikolo na bahandicapé bazwaki chance ya kovote te balobi ete seni azalaki mal organisé et compte tenu ya wana bakongole misusu bazobanga bazoloba ete mobulu ekobima na mboka na nsima ya baresultat na baviolence mpo na yo makanisi ozali d'accord na bango oza d'accord na makanisi olobi et puis ça dépend ya bato bakoloma basala mobulu baoyo baza d'accord na baoyo baza d'accord te donc otala pourcentage parce que normalement ndenge nga natala makambo barespecte constitution baorganiser le fait normalement ndenge babiloko mosusu ezalaki wa mobulu kongo na biso otalaka banzela banini bamateriel mosusu po ezonga c'est pourquoi esala mwa élastique ya 2-3 jours wana ça dépend makambo ya banzela na kitona banzela ya bien te po bamateriel ya seni ekoma na badestination c'est pourquoi nga na tutu yango kaka normal parce que c'est normal po ya biloko esala bongo ke motu nyonso azala na droit na ye ya kovote kaka mona po problème te soki mobulu edimi eza bato bamoni ke eleki bien te parce que lelo tozela lelo soki samedi je pense ya bakolobaki bakopesa province par province yo koya koconteste eloko ya province par province wana balakisango déjà ozomona eloko nyonso clair siko yo okona bato eza plan le problème c'est que mpo na yo mobulu ekozala te mobulu ekozala nini parce que balakisa biloko noir sur blanc balakisa biso yango siko yo okoloba noir blanc kolobiki eza impossible ya koloba bongo. Merci batata bamama bandeko wa bolingo bozolanda biso ndenge tozokoba malembe nakei na lombangu na kotuna bandeko na biso motuna ya mibale mwana mboka parmi 26 candidats oyo baposilaki mpona kobima président de la république 5 parmi bango tomoni kati na bango mwana mboka Martin Fayulu Madidi mwana mboka Theodore Ngoyi mwana mboka Denis Mukwege wana bango basalaki communiqué mpona koloba ete selon ndenge makambo esale bango il faut annuler élection ezali ya mabe makasi selon bango il faut annuler élection mpe kobandela élection mosusu compte tenu ya bambeba ndenge babiloko mosusu efungwamaki te mosusu efungwa yo olobi nini ozali d'accord na bango oubien oza d'accord na bango soki oza d'accord na bango mpona nini soki oza d'accord na bango te mpona nini maloba ezali kaka aloba mongo mpe élection tosala bambongo ebele ya pede souffrir ma bébélé comment passer par là ici na bambo de bazawana kadima yini fois en clair asa na vérité oyi amoni nani ba côté normal te oyi
pour la minute au pays pour me mettre la semaine quand il m'a dit pour la pouvoir national pas d'élection dans ça on a chuté pour la nuit peut-être ça et ça la personne va battre mais quand il m'a azala tema azala na muto oyi a gagné l'élection oyi a bon merci même question na zombe de panayo le président de la République bango balobi parmi bango mwana mboka balobi mpona bango élection ezali mabe makasi esengeli koanile yango kobandela baélection asi yo ozali d'accord na bango to oza d'accord na bango soki oza d'accord na bango mpona nini soki oza d'accord na bango nde mpona nakoloba nabo journaliste bakinaka émission te soki na émission te tuna bacongolais nazotuna bacongolais na normal est-ce que ata soki tobandeli élection nde bakovoke kaka soki sene na bango wana bakoleka na bani parce que provision ya diaspora kaka omoni bango babimi na bon badevoir badevoir bani bamosusu basi bazero soki tobandeli yango nde bakozwa ute nde bakosali eza inutile ya kokisa lisusu mbongo ekosala banzela oyo ekosala bamikro banguna balongwa na baest wana toke esiko koorganize 1 milliard bazosanga bamai na kongo wana bazosanga bacourant bazosanga bani 1 milliard wana ekosala biloko ebele epui soki balobi ke tosalela yango na mobeko nini ya constitution ezolobake tosalela lisusu makonomi après avoir kosala bakonomi kosala lisusu siko wana ekomi siko loa mosusu bango batie kubieni donc mpona yo mpona nga ide wana naza yango d'accord kepatika babiloko wana tosala résultat oyo akobima abini misili ok motuna ya misato na bandi na yo nsima na kozongela ya mwana mboka tolingi toyeba tomoni seni na Denis Kadima oyebisa bakongole oyo bafotaki premier jour te ya le 20 ke bazonga deuxième jour ya le 21 mpo bavote est ce que Denis Kadima na seni batosi mibeko na constitution est ce que constitution elobi bongo ke okoki kovote lelo nalobi wana na constitution ya nite wana parce que eza na constitution ya Congo te eza na constitution ya seni siko constitution ya seni sokoza na kote ndenge bango balobi ke basalela deuxième c'est que basali yango par rapport ya loi na bango ya seni wana akoloba eza naza d'accord nango et puis ye alobi yango wana c'est que atali na loi na bango ya seni ezopesa ye nini wana po babakisa lisusu bato mosusu congolais merci mwana mboka mpona eyano na yo nazongele lisusu mwana mboka tomoni seni na Denis Kadima koloba to kosala communiqué koyebisa bakongolais oyo bafotaki le 20 te ke bazonga le 21 est ce que Denis Kadima na seni batosi mibeko ya constitution na mibeko constitution ya seni élection ya 2000 esala mai joué ya 2018 le semaine journée au pelika wana semaine dans mon village au bien ozoke toki c'est dans 5 ans à 5 ans na 5 ans na il faut que infrastructure na e ebongwa moi muke que de doki na 2018 de doki na 2011 so infrastructure na ezawa ti lelo ba biloko ekomaki te ba machine ba ni ezui retard dans 5 ans travail ni ba travail pour le la vitesse et là le voilà to sali élection le voilà 1980 le voilà 1990 comprends bon ce que tali na monde le total final le bon sur la base sur la monde l'élection pour simple dans la monde en côté ça la voter élection sur des jours dans l'Afrique d'ici là tout ça va payer pour élection zibo bon ya mon c'est et puis ça élection ekende bien te po ezalaki journée moko ekomi babasa journée mosusu en même temps na profiter na poser au 4e question sikoyo ndenge uti koloba je totali tokompare baélection ya Denis Kadima ya 2023 oyo na baélection contre élection ya 2006 2011 2018 nini ezali to ezalaki malamu si côté ya organisation na côté ya bato